Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to ba bolinga mama Eliane. Tu boni bandeko nanga ba mama. Ma famille du cœur, est-ce que vous allez bien bandeko nanga yo bolinga mama Eliane tu? Oyo bo sepelaka na mama Eliane tu. Bienvenue dans votre émission Une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Leo toza na kati ya makusa na biso tozo sala susu mwa elubu ndenge tomesana kosala mwa elubu na biso hein. Ndenge na baki on apprend tous les jours to sengisaka ba mayele na makambu ya kolamba. Na kati ya émission na biso ya lelo oyo tozokende kosala elubu na biso nazokende kolakisa lelo mama Eliane lelo na bongiseli bino mbisi ya kokauka. Bomoni mbisi ya kokauka yango ba mama. Mbisi na biso ya kokauka yango na sukoli yango kitoko après avoir kosukola mbisi na tiango mungwa na mopanzi na kati oyo to bengi chou na biso yango na kati eza mbuma moko ya chou awa na kati matungulu na biso kati matungulu misatu na kati na tomate ya mbuma misatu na mwa ai moko mwa déguste d'ail ka yango na kati na pembeni tozali na mwamba to pe nguba o na français to bengi pâte d'arachide na sina tia nzungu na nga na moto siko na kie kocha mafuta na ngai na kati ya nzungu mafuta yango yo na tia na kati ya nzungu nazela mafuta ezo moto po to banda kosala kokalinga kolamba biloko na biso ya lelo nazosala elubu oyo boyebi ezaka mingi na yebisi bino ke ezaka ba mama batalaka ngai te na ba papa batalaka mama Eliane tu soki papa aza na posa kolia mo eloko abengi mama nito mama nito eloko boye na kosala ndenge nini ta mususu ke madame ayebi ndenge basala yango te soki okoki kolakisa ndenge toza boye na Kongo na biso toza bikolo ya ndenge na ndenge toza bikolo ebele na mboka na biso ya Kongo toza vraiment na bikolo ebele mutu na mutu aza na ndenge akola epa na bango ndenge aliaka epa na bango mais ntango tobalanaka mutu aza na posa a se retrouver elieli ndenge nini baliaka mais au moins ata mususu na ndenge akobalana mwasi ta mususu asaki eloko te to pe moye ka ndenge wana. Voilà, sikoyo eza na bato na biso bauta na Kivu, bauta na Bukavu, bango baliaka mingi eloko to bengi chou. Bandeko babotami na Bukavu, bauti na Kivu kuna baliaka mingi chou, baliaka mingi carotte, ba poivron, eza penza biloko na bango baliaka. Bon, biso na Kinshasa to mesana na biso ka ba légumes to mesana biso ka pondu, matembele, bitekuteku, kovi, pointe noire. C'est vrai. Mais eloko to moni ba bengi chou. Yango chou, ne na bonsi chou na tomate na matungulu. Ezaka nduna mo kitoko oyo ta musutu batu mingi bachaka yango kate pona kolamba chou. Batu mususu bakoma ozwa chou alambi yango na kati ya pondu, mais chou aza na guna yo koki kolamba ye moko sanki ocha ye na pondu ndenge to kolamba lelo. Mafuta na ngezi moto na matungulu na mo ai na tomate yango yo na kati ya nzimbo mo na te matungulu na nga ebele hein. Nati matungulu ebele nati mwa mbuma na nga ya tomate misatu mwa ai nati kaka mibale mpona kosala elubu na biso ya lelo. Voilà, mpona kosala elubu na biso ya lelo tozokende kolamba chou. En tout cas chou oyo nazosala yango na demande ya ndeko moko ya mobali nde naza kosala chou oyo po yeni moto asengi ngai mama Eliane nalingaka chou mingi mais madame alingaka kolamba chou te. Madame ali kolesanga kaka pondu, kolesanga kaka bitekuteku, ali kolesanga kaka matembele. Nzoka biso na Bukavu kuna eloko babengi chou eza vraiment ba légumes na biso penza ya bato Bukavu bato ya Kivu ndenge bino na Kinshasa boliaka mingi pondu na biso toliaka ba chou. Abi papa ekufeli nango te nyonso ezaka biloko ya mboka na biso Kongo. Et voilà pourquoi nazosala chou oyo na mbisi ya kokauka. Lamba chou mbisi ya kokauka na sukoli so sukoli mbisi na kokauka bwaka yango mwa mungwa po mungwa ekota de na kati chou pe na kati na ngango mwa makasi minene minene po na yebi ke kolemba na kati ya nzungu na mopanzi matungulu na tona tomate na kama ai moke yango wana na kati ya nzungu. Bomona tia matungulu eza ebele hein. Tia matungulu vraiment ebele. Voilà matungulu na biso na tomate yango oyo esali neti petit mwa ebeli ya kobela te ke ekoma marron to pe chocolat ndenge tolobaka. Voilà, sikoyo eloko nini tokosala tokotia mbisi na biso na kati ya matungulu boye. Chou okoki kolamba yango na mbisi
oyi kolamba yango na ngombe, okoki kolamba yango na soso ndenge olingi. Ngai na préféré lelo nalamba yango na mbisi. Na mbisi ya kokauka. Yango na mbisi ya kokauka na tie na kati ya matungulu na tomate na biso. Baloli yango mwa moke boye. Sikoyo toza kotia chou. Osukoli chou na malamu. Eza ndunda moko kitoko bandeko. Papa na bisinga bi. Mama so mo sanga lambi ndunda. Ya olamba ka pondu bitekuteku. Matembele, na chou boye. Okaka chou na tiaka ngo na pondu. Nzoka ngai na mesani nango na pondu te. Nga na mesani yango na ndenge ya kolamba koma kolia. Yebisaka bino toujours que soki obali mobali yebake mobali akoza na mwa biedubu ba recette ya mama na bango. Oyo mama bandaye kolamba. Soko ozolambela ezozongise mwa ba sentiment. Ezongise nyekese. Ya mama na bango na mutu azomona nyekese ya mama bandaye kolamba ngo boye. Mama bandaye kolamba ngo boye. Voilà ndenge tosali boye. Ndenge na tia yango na moto na kofinika yango. Tango toya kofungola tokokuta yango ekiti. Kumoni les choses à komatati vimbi mwana etoni nzungu. Sikoyo tokofinika. Na finiki chou na ngai yango. Na tiki yango etoka na chou na matungulu na tomate na mbisa kokaka na kamwa aye muke. Na finiki nzungu totiki yango etoka ekalinga ensemble sima tokoya kotala yango. Voilà, to balola biloko na biso. Yango yo chou na biso. Na mbisi na biso kokauka. Baloli yango boye. Voilà. Donc c'est mélangé hein. On va potonga no, yo sangana sangana. Boye. Sikoyo na kocha mai po ebela. Elemba. Yo chango mai ya moto ebela elemba ya ba mama. Mai na nga ya moto yango na sina chauffaki. Donc boye binga lamba kala mai ya moto na mopanzi yango. Na chema ya moto na kati ya chou. Tasi mobimba. Po chou oyo il faut elemba. Mbisa kokaka il faut elemba. Na che tasi mobimba ya mai ya moto na kati ya chou. Na finiki su nzungu. Na tiki chou na biso. Ebanda kolemba. Jusque là na chemu wa te loko moko ezoto ka yango na yango. Poko yeba chou azaka na mo goût na ye moko boye ezaka un peu sucré alors ko ka kotia mo wa mingi te na kotia mo wa sikoyo te. Tiki yango elemba nano. Voilà. Chou na biso ezako toka. Ezako toka kitoko. Lisi yango mwa muke. Tika yango elemba. Sikoyo tozi mwa poivre na biso ya noir. Un poivre noir yango yo. Tobakisi na kati ya chou. Poivre noir ezaka un peu pimenté. Kamwa pilipili mwa muke. Ya mwa elengi moko boye ezaka na kati ya. Yango toche na kati ya chou na biso. Baloli yango. Voilà. Tiki yango et continue kotoka lisusu. Voilà, total nzungu na biso, chou na biso ndenge komi.
omoni yango ndenge kiti chou elembi mais niveau oyo elembi nanu ekomi niveau oyo place nga nalingi te. Soki osali elubu olingi chou ezala un peu croquant okoki kotika yango boye, mais nga nalingi chou nanga ezala croquant te, nalingi elemba vraiment. Et voilà pourquoi nakotika yango lisusu. Soki olingi elemba makasi okobakisa yango mwa mai obakisi mwa mai neti nga boye naza na posa su chou nanga elemba malamu. Nalingi mpenza elemba nakotika yango etoka lisusu ndambo. Voilà. Qu'on a niveau oyo nakotia mungwa te, nakotia arôme oyo. Arôme eza kitoko makasi bomoni. Eza ya oignon, eza vraiment kitoko, eza salé. Ya très bien. Na place na tia mungwa nakotia arôme nanga oyo. Eza salé nde na lobi eza na mungwa. Yango nde natia na kati ya chou. Na place ya mungwa natia arôme oyo. Voilà na baloli. Po esangana malamu. Moni mbisi sikoyo. Tokomi na tango ya kotia nguba. Oyo tobengi daratine to pe pâte d'arachide. Oyo tobengi mwamba. Mwamba yango oyo. Mwamba yango na tie kata biloko. Voilà pour moni mwamba na biso yango oyo. Moni mwamba yango nazo ko balola na kati ya légumes na biso. Légumes to bengi cabbage. Nazo balola na mwamba. Faut banda ko balola neto balola mfumba po ezika te. Chou na biso chou blanc. Che mwamba toza ko balola. Pona ezika te o. Malgré nzungu eza malamu mais moi faut pas ezanga te. Yango yo. Voilà. Ndenge nga na tie mo arôme soki yo lingi te koki kotia na yo mungwa. Mais nga na tie mo arôme pour eza na goût ya kitoko. Eza na goût ya kamwa mungwa yo kani pe bien. Yango nga na tia. Yo koki kotia mungwa soko lingi. Voilà. Totika mwa mukie. Nguba na biso ebela na kati ya chou. Esanga la malamu ebela bien. Voilà. Moni chou na biso abeli mafuta bimisi mafuta pour la kiseke abeli pona lingaki chou na biso vraiment elemba makasi. Ezala penza ya kolemba. Omoni yango ndenge na lingela ki yango. Soki olingi kosala yango etikala makasa ndenge olingi menga na lingaki ya boye elemba boye ndenge bomoni yango wana. Voilà. Soko lambi biloko moni mafuta bimi boye wana so botuni maman Charlotte. La grâce cuisine akoyebi sabino, je suis tout à fait d'accord na maman Netu. Boye ndenge mwa ba kitoko na misu, kitoko na monoko bomoni. Kobela yango ndenge na lingaki yango yo. Kitoko na misu kitoko na monoko leba maman Charlotte. Voilà tokomi na suka ya elbu na biso yango yo ndenge bomoni. Chou na biso botala biloko to lambi mobesu nango yango wana. Bomoni chou, bomoni matungulu, bomoni tomate, bomoni huile, bomoni nguba. Ensemble nango yango yo. Biloko to uti kolamba sikoyo yango chou na biso yango wana. Mama landa elubune na sali boye salela papa akolia papa akosepela ko changer parce que ba papa balobi ba mama kaka pondu kaka matembele kaka madesu kaka mfumbwa kaka bitekuteku chou batu mingi bachaka ngo kate ba mama bachaka chou kaka so bengi bachana na pondu. Mona mama azuka chou atia na kati ya pondu asepeli kaka ana chou na pondu. Tango chou na kati ya pondu goût ya chou ekoyeba na te. Moto koyeba azolia pondu to azolia chou
ekoyebana te ere moko eza malamu mutu ayoka guya biloko oyo ye aza kolia neti awa nalambi shu na mbisi ya kokauka na mwamba soki mutu alie akoyoka guya mbisi ya kokauka akoyoka guya shu akoyoka guya mwamba. C'est un peu ça, on apprend tous les jours à maman. Naebisaka bino toujours que mibali na biso bazala pe na bagu ya minoko na bango o ba mesana ki na mwe pa ba parents. De temps en temps yeba ko sala papa plaisir. De temps en temps yeba ko lambela mama papa akanisa mama na bango voilà. Ndeko so ezana mbala liboso kute na kati ya elubu nanga oyo naza mama Elia Nitu ya service traiteur la Providence. Alors on a kosenga na yo o s'abonner na Elia Nitu TV. Ce qu'on s'abonne, qu'on bosse à activer cloche de notification pour que vous allez notifier à chaque fois que émission sika et qu'on kota nakati ya chaîne na biso. Qu'on bosse na ko liker te, la kisi ko aimer, liker émission, aimer émission, kamata pe partager pe na bande ko mosusu. Oh non ba yebi chaîne na biso te et ko sunga pe bango. Merci beaucoup na bino nyoso te ba bo disposition na bino pona kotala ngai to pe pona koyoka nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna. Nzamba anubeshenel bana betumons. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup ma famille du cœur, vous êtes ma famille. Vous êtes ma deuxième famille. Bye bye.